na luki locataire plutôt hein. Bon nga nazalaka te ya nanga ya magimi tazako s'occuper nango ake kozwa locataire monsieur Claude Machala na leo wana toyebaki ye nani te tumundi kaka moto aye na mbongo na ina makambo nyonso tondimi na biso problème ezalité Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezalaki destiné na mututel biso ka seka ye moko mutakofanda moi après to que nos ambongo boye komio yete mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana ndako ne kina ngoka $1800 ti lelo afutaka na bakisaka $200 à pamba ndako na niveau ya $2000 te effectivement ye mobali na lobaki ndako ne za niveau na bango te. En effet, ça a un niveau na bangote parce que ça a un niveau na bangote. Et ça ce que mukembo muke ce que belé ce nini. Na moni ya solo ani na raison. Puisque va ko futa tes niveau na bangote ba le lukanda ko $300 ba futa kana bango na franc congolais. Na 2004 déjà, un an après ya nanga komela ba mukanda bo bima parce que bo futa ka malamu te. Mais na mawakaka ya mamo talika olbi boake pe libana ndena ko futaka na yeka totali pestar na biso to wanga na te totali pestar na biso to ko boake libanda te to kise solo mina kanyi motema 18 ans afutaka na kokosola ye kuna général mokonzi alobi ote eko makambo politique na kokota yango te la compétence ya avec la rôle de commissariat provincial donc pas général Kasson. Voilà. Compétence c'est pas na ye alobi akokota makambo politique te lopango wana ndako bandako nezaka ya politicien na salaka politique mokoloni ngai masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour les angai président ya Imo Congo hôpital to be hôpital pona nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Il m'a pas nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pour kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino peza ya koteka. Vous allez propriétaire ya ndako moko o lelo ezali na problème. Ndako ngo ezwami na balabalo tubanga kala au commandement numéro 314. Lelo comment venir force armées. Les camions ont les Canada ndako na yo. Dans le contrat de bail awa ils allaient signer le 6 juillet 2004. Lelo tozali le 2 avril 2022. Donc presque 20 à 18 ans après. Qu'est-ce qui se passe dans ndako? En fait, en 2004, na seko tonganda konanga na Gombe, na luki propriétaire à Liboso, na luki locataire plutôt hein. Bon, nga na zalaka te ya nanga ya magimi tazako s'occuper nango. Ake kozwa locataire
monsieur Claude Machala na leo wana toyebaki ye nani te tomundi kaka moto aye na mbongo na ye na makambo na nyonso tondimi na biso problème ezali te. Claude Machala ye moko alobaki te ke ndako ne destiné ezalaki destiné na mutu tel biso kaseka ye moko mutakofanda un mois après to ko mbongo boye komio ye te mutazalaka wana deuxième femme na ye mama Chala mwana bon ay be motete akufuta te loko moto nyonso fanda na ye mabe pesate voilà na 2004 wana ndako ne kina ngoka $1,800 ti lelo afutaka na bakisaka $200 a pamba ndako na niveau ya $2,000 te. Effectivement, il y a un niveau na bangote. En effet, il y a un niveau na bangote parce que il niveau na bangote. Et ça, ce que nous avons, ce que belé, ce que nous avons, il y a solo na raison. Puis on va foutre à tes niveaux na bangote. Parce que nous avons $300, on va foutre na franc congolais pour nous gagner na money. Na fini bangote, mais si vous avez ça niveau na bangote na occasion ni. Na occasion ndenge na koloba bobima botika nganda ko na teka mabinso na salaki yango wana niveau na bangote asepela na ba congolais ngona bokazana eloko te meno lendo azana ngo bongala bitenge mutu moko azana eloko te na kanisi kaka na 2004 déjà un an après ya nanga komela ibango mukanda bobima parce que bofutaka malamu te mais na mawakaka ya mama otalika olbi boke pe libana ndena ko futaka na yeka totali pestar na biso to wanga na te totali pestar na biso to ko boke libanda te to kisesoni mais na kanyi motema 18 ans afutaka na kokosola akoma des fois mbula mobimba futite na kayika moto mbula mobimba papa na kokosele makambo te soko lobina kileli na kotika te na ko lakisa yo bana na komelanga mbula mobimba. Pour nous, on a un tribunal 14 mois. Impayé. Mais il y a mais 14 mois, on vivre bon, peu importe. Des cambotés. En 2013, on a eu un locataire. On a eu un 2013, on a proposé une loi il faut intéresser moto à locataire à Somba avant que o proposer ba misusu na ibisi alobi na mama koteka te nga moko na kosomba mokonzi alo proposer ba combien ba à l'époque je sais même plus allez on a million to za na ba 1000 million te za na kana ba 1000 kaka million te za kina ngo na ibisu mais ça faisait je sais na ibite bon bref alobaka kosomba o mokonzi alobaka kosala nga cadeau pe na ndimi 2013 ndimi ngabi o mokonzi akokosa makambo te ngana nzanga mbonga mokonzi na fandi papa na fandi 7 ans mbonga mokonzi yaka te o akopesa o na tunaka te na zelaka mbongo na kokosola ndambo mobimba ndambo kaka boye des fois kuna kolobane mama to comme na 12 mois pesa ta ndambo il se mona locataire ou propriétaire le bana locataire ndeko pesa ta ndambo nakanga ka motema bozo balanga moko na ndimi na ngango 2020 wana lobité na okoka makambo ete na yanga moko na landela makambo donc depuis 2020 na yaka na ngaka sasa nga za na Grenoble na France. OK. Na teki lopango na matonge pour na landela makambo lopango mobimba na matonge kei dikolo ya oyo mais bazo kipenga ite liboso na zui avocat apesinga procédure amabe na landi yemba moko attaquer comme boye ba moni brèche na bango ba koti wana ba ke ko futa na ebite so ba futa mais je pense que les kana kinde peu importe na zongi le kinangai ndinga zawana abina ngai ya nzela to landaki yango te tala ndenge ba yibisinga ezali boye ki na habitat couvert nani bourgmestre habitat bolanda procédure ndenge yala na bi oza na torte na tinda boni na tindi mwana bato alandi akoteli ba bureau nyonso esengelaki akota batini bango sommation bake ko se représenter na habitat kuna oh ya solo mama makambo alobi eza ya solo metala kaka bo pesa biso quelques jours quelques mois to ko bima boye ngape bolole na kayika motema tondimi fin de fin ba bima kaka te basali bango lettre ya sommation rien batsali bango lettre nini batindi makambo ngo na général soki nini pour na procédure ya déguerpissement yekuna général mokonzi alobi ote on makambo politique na kokota yango te déguerpissement na ça c'est ça makana article ngo ezali na compétence ya
avec le commissariat provincial, donc pas général Kasson. Voilà. Compétence c'est pas naïf. alobi akokota makambo ya politique te lopango wana ndako ndezaka ya politicien nasalaka politique mokolo nini ngai nasalaka politique mokolo nini ngai naza politique te eboko locataire na ngai tosali ngomba moko te ye aza locataire ngai naza nga simple citoyenne ye moto asaka politique me ngai te il fallait kata makambo kaka wana ayebisi ndeko na ye soki alaka moto malamu ayebisi ndeko na alobi tala mama oza na tort bimaka malembe tosuka wana ye atindiki makambo epai mosusu yango lelo mpe nazwi baavoka na ngai alandeli bango ya 15 jours balekaki ifale baleka na tribunal baleki te boyi na bango koleka na tribunal batindi avoka na bango sans argument à se présenter na ye kutu te juge a jugé que makamono la katake na tort na bango puisque ba se présenter te amoni tort et pas les outils alobi ngai ya wate atindi suma comme na procureur ola katambala moko de loko fandi singa ya ngoyo fana que depuis le 25 na kete na repoussé fana que le 2 na ko ke sou mardi te donc lundi fona repousser les sous na ko fanda na sana sans domicile fixe. Tu as un hôtel, on a un hôtel, on a un hôtel, on a un hôtel, tout machin. Vous comprendre, maman, maman, où mène la limite à poto, ma camouflée, salle, ma Congo, maman, ça n'a maîtrise, n'a pas au moins, maman, à son maranda, Kounaye, depuis 1982, à son maranda, Kounaye. Abandi ko sala musala webeza mutazo azobuka na kesa leta neza lelo baluki bozimwa 100 francs somisa ka sima ozimwa moye ti asisi ko tonga yango tango asisi ko tonga yango abita bande ko bazala na kisasa boluka muto avanda wana mwanda mutozo aka toboko la libota locataire liboso ale kozwa Claude Macha nazolo baba kambuté nazwa ko inventer boluka na tribunal le moment contrat de bail pe yango mutazo boluka na tribunal yango na totanga ba komi boy contrat de bail entre Madame Tuyamula Nswanga Gertrude, propriétaire de l'immeuble représenté par Madame Tuyamula Mamona Marguerite, fonctionnaire domicilié au numéro A51 de l'avenue Massimanimba, quartier Matongé dans la commune de Kalam. Si après dénommé bailleur d'une part, et deux, Monsieur Machala Claude, homme d'affaires, domicilié au numéro 6 de l'avenue Petit, quartier Sosimat à Kinshasa. Il est convenu ce qui suit. Les bailleurs donnent la location aux locataires qui acceptent la maison 6 au numéro 314 de l'avenue au commandement commune de la Gombe. Article 2. Le locataire déclare connaître parfaitement le lieu loué sans qu'une description plus ample et plus détaillée soit nécessaire pour les avoir visités et les avoir acceptés comme tels. Le présent contrat de bail est consenti pour une durée de 12 mois renouvelable prenant cours le 6 juillet 2004. Contrat bandé le 6 juillet 2004. Dans les 6 cas à signature, Bakomi Boy. Batubatie Mokoloto, de Lobalinga la Bayer. Atie Mokoloto nae, Maman Magui Tuyamboula. Locataire, Mokoloto wana Mokoloto wana akomeli kombo nae Claude. Na Mokoloto wana tia akomeli kombo nae Claude. Donc Maman Blazo Loba, on a ko inventer le romokote. Oh, il a dit contrat de bail basali. Depuis 2004, le 6 juillet, le contrat est en cours. C'est ça. Tant que vous savez le contrat, Malobi a un contrat, et que vous avez une année, et puis renouvelable, vous vendez vos solo. Maintenant, vous avez commis une année à l'Ibos. Donc, vous avez commis le 6 juillet 2005. Est-ce que, Binona, tout est parti dans yo. Et ça l'a décoré à Mobile, ça l'a décoré à moi aussi, Maman Marguerite. Est-ce que ma vanda qui n'a pas sur la bataille là, non? N'est-ce que tu tambour la moula moko yo? Soit ma kamboza malamu tokoba soit ma kamboza malamu te tokata est-ce que va vanda ki ko funda bato ebi amacha la mwana la star monena moko yango mukanda ya contrat tokata na biso un an après bobi madabi bo futa malamu te ya magi wana zela objet préavis de résiliation du bail faute de non renouvellement à monsieur Machala Claude, homme d'affaires et locataire de Madame Tuyamboula Nswanga Marguerite. Monsieur, je vais par la présente vous signifier mon désir de résilier le contrat de bail du 6 juillet 2004 pour les raisons reprises à la marge. En effet, il a été constaté une tacite reconduction
de 3 périodes successives et un défaut de renouvellement par écrit de vos engagements depuis votre accession au contrat de bail du 6 juillet 2004. Il dénote que la tacite reconduction et les défauts de renouvellement du bail ne rentrent pas dans l'esprit et la lettre de l'article 4 de l'acte précité, si bien qu'il soit toléré par moi. Pour rappel, l'acte précité stipulé dans l'article 6 dessus que l'étendue de bail est de 12 mois et le locataire est tenu à solliciter la reconduction de l'échéance par simple lettre au bailleur ou son mandataire au moins 3 mois avant son expiration. Ce silence prolongé pour le renouvellement est de nature à transformer le contrat à l'échéance fixe à celui d'une durée indéterminée et rendre inefficace la clause précitée. Faute d'avoir satisfait à une telle obligation, le bailleur estime qu'il a été privé de l'opportunité de réaménager le lieu loué et de réajuster éventuellement les taux de loyer mensuel ou la garantie locative à la fin de l'échéance. En conséquence, il sollicite la résiliation de bail moyennant 3 mois de préavis légal et vous permet une retenue de 3 échéances de loyer mensuel représentant la valeur de la garantie locative dans l'intervalle de ces 90 jours en fin d'une prompte libération de lieux loués conformément aux dispositions de l'article 20 du contrat de bail précité. Le présent préavis court de la réception de la présente lettre vaut mise en demeure dans les conditions de l'article 25 in fine de l'acte précité. Je vous prie d'agréer aux avocats. Awa lobby et bongaki il y a mon contrat il bosse ici là une année 3 mois avant faut bailler à comme la bino avec sa bino que le lenge totalement la money la série to renouveler le contrat et puis il faut locataire mais locataire à cela qui a côté au tient 6 mois le bino lenge mo le bozo la comme contrat durée indéterminée d'abord ba kamzu bo évoquer na kati bo sengi na ye à libérer ndako na kibia préavis à 3 mois ou expliquer pendant mon limol pendant nini makambo ko sala na 3 mois wana po mutu moko te aza la déranger mais tant mo komaki mokanda est-ce que bango ba ya nola kibino balobaki na bino nini mama ah na ebité ce bozoba soki nini na ebité mais bon elle m'a tellement embobiné na ndimi na ngaka mama fana bati ah na ebi susute 20 ans ile ki mwana obandeko 20 ans on a kofuta talaka kaka ngayawa boye na seri wana donc seri nzembo ya nene betaka bori sise kwa kwa saka ile nzembo ya betaka makasi wana malu maseri ya mwa tako mama zaki na mwa stress bon mama te mutasinya konto za papa fandi kaka bazo ambobine nganga na fandi soki ya magi azotomboka ngana olobaka ya magi fanda ye moko abengaka ya magi soda mobutu lelo abengaka soda mobutu ya zalaki ya kosakana yo zo calmer ngana ko calmer nga bitika za star na biso ah batla star mais soko batla star mama continue ko batla star mama na muni na koli continue ko batla star wana star na biso te na koli ko bimisi na balabala boye te na bimisi eta bimane malemba kene na bandako na ye azana bandako na ye ndenga epsaki ngana ebite kasi bon star ante wana zanelo kote azana ngo alingine ka et puis na groupe pe bandako ya kofuteleze ebele hein ndako na mona ki ezali na ebele akozwane pembeni ya école ya bana na lobani ka pona ko nyokola nga moi je suis une veuve na zisu ne lokote na sala ressource na na mbula ko sala li société na ko vivre ndenge ni la minute to ko lo bazana nyonga combien de mois sikoyo assez à régulariser le quoi makambo était bo assez à régulariser ba na sanza moko to comme les deux akofuta nga soki mokoloni afuti na note donc azala nyongo te na minute na nyongo sanzo yuto si normalement ya mars oyo donc nyongo ezaki za nyonga mars mais ce que tu ndeka zofana je t'explique azofana na zo squatter ndako pour contrat de bail ezali sous-souté contrat ezalaka li sous-souté garantie na bango c'est si là garantie à 3 mois et c'est si là et il y a 3 mois kaka et si là donc faut que chaque mois futa malam chaque mois te babima normalement depuis 2020 il fallait babima contrat de bail ezalaka dès bafana bazo squat
Si vous avez garantie ici là qui, oui, ça qui n'a pas montré que non, possible ça les papa ba mikanda nyonso yango wana lelo Claude Machala wanga ni tozana garantie. Non, garantie ezate mikanda nyonso yango wana. Kaka po aloba po ni ko sam ko minyo konyo ko la moninga boy. Hein? Pour la nini? Garantie ezate c'est si là. Azaka na nyongo ya 1 mois tout à l'heure. Il y a 5 jours aussi là. Tozana ya to taso ile 5 akopesa ngo. Akonopesa so les 5. Les 5 awara. Il faut foutre les 5. Bah foutre ndako les 30, les 31 ou les 28. Papa toyoka na rete. Toyoka na rake ba foutre ndako na suka sanza. Ou les 29 ou les 30 ceux qui sanza ya février ou les 30 ou les 31. Les 26 et 27 locataires alors takakolo le papa. Ndenge kakolobi papa. Ndenge baninga balotaka me bango na banzi balotaka te. Pour mon bobé na bango azali. Oui, likambote. Bana nyongo ya mwa kaka. Ba pesa ngai. Na futa si likambote, na futa ka sinda ko pa na zolala. So ba bwaki ngai su libana, nga ba bwaka ngai libanda alors que ndako na ngai ali. C'est ça logique. Bango ba sisi ba nyongo depuis quand? Parce que yo na minute ko luka. Ko luka na sana mukanda moko awa, na éviter zali mukanda ya le 21 juillet 2021. Acte de reconnaissance. Je sous-signe Kidoka Daniel, résident au numéro 25 bis Ngilima, dans la commune de Bandalongo, a reconnu avoir reçu la somme de $10,000 américains entre les mains de Mama Chalamwana pour le compte de Madame Kayet. Madame Kayet Tuyambula Ntswanga Gertrude. Ntsungwa Gertrude, motif paiement de loyer, fait à Kinshasa le 21. Non, plus tard, je crois na 20. On a 5 mois, 10 000 à 5 mois. Ouais, bah ça donc tout soukaka donc bah régulariser depuis au comité tribunal, parquet machin et tout, bah régulariser nyongo na bango bazaka na nyongo ya sanzo. Donc comment ko futa 1 mois. Alors comme avocat nanga komela ki bango le quoi bozo squatter ndako wana komi boko futa par jour. $150 par jour hein. Donc, il faut n'anginda nazonginda kakate. Ah maman j'ai payé $150 par jour. Papa nga nazo fa na hôtel nazo futa combien par jour hein? $50. Ah wana yo mtolobi. Mais je pense que c'est plus que ça. Ah on a vu le zinda quoi $50. Vous moi ça moi 150. Ah tala karaba kotan. Sikoyo yo décidé côté kandako. Quand on décidé côté Kanda, on a dit en 2013, on solo na bango. Na yebisaki. Quand vous allez intéresser, tout à fait. Va son mandako. Réponse la pesa yozala zela. Okonja ko sombela ngai. Aloba ko pesa nga kado. Ozongela bango le susu poto na bango non. Plusieurs fois. Na combien payé plusieurs fois. Za coincé ba na boye likambo boye na te Kanda. Plusieurs fois to sola kana yeso na bengi sikoyo komona ye ako po nga na yeso na mbonga ko benga ete na kati na bipe ye ya bengi nga. Kana bengi na. Papa to mama. Papa lingaka na ebite alobaka nga na lingaka ete na lingeni na ndenge bi. Yo benga ka mama. Moi je ne traite qu'avec maman parce que c'est maman qui paye, c'est pas lui. Maman ebisaka ngai na tini mobali na ngai ye mutako futa. Des fois soki na tombo ki na lobi maman na zute ah apesa ki yote. Oh tika ngala boyo kokota makambo ba. Kokota na yote na zolo baka c'est un cri du cœur na zolo ba c'est le cri du cœur. C'est un cri du cœur. Même ça va que allô maman. Abi apesi yo na noté. Ah, papa on a combien na mbongo boyo ba ko kote na nzeko na moneka ba kala asala ba problème na famille objuma ça ndengo lobi sala mape mini ndenge wana leki na nga témoin. Sala mape ba pesi ndambo mususu ayi ko pesa na kokosola na franc congolais. Et salamaka et salama. Te biso ba papa to sala mama kabele. Kasiko yango na botiaka basi na bino na esika pasi. Siko yo lokolo bosola ka malamu na mama le papa apoma ko boya ko sola na yo. Te ngapi na lukaka na ngai te nazali kamonete c'est pas lui qui paye. Mais yem ta komela yo tilo kwa mokando na sala zela. Mokando na sala ngoya le 21 avril février 2022. Expéditeur Claude Machala numéro 314 avenue des Forces Armées quartier Batetela commune de la Gombe. Objet état de notre contrat de bail à Madame Gertrude Tuyambula. Confirme Monsieur Daniel Kidoka. Chère Madame, nous venons par la présente
lettre, vous signifiez que nous avons bel et bien reçu les différentes informations au sujet de votre intention de mettre fin au contrat de bail. Mais ah ouais, on rappelé un contrat de bail, ça mon candidat. Et qu'on puisse nous 15 jours, on rappelé le contrat de bail. Kadi que c'est si là. Bazo squatter ndako. À lobby, nous avons bien reçu les différentes informations au sujet de votre intention de mettre fin au contrat de bail qui nous lie depuis bientôt 20 ans. Vous reconnaître en gros. Nous comprenons votre souci de jouir pleinement de votre bien, c'est-à-dire l'appartement que nous occupons. Cela étant, nous vous serions gré de prendre en considération les quelques droits que nous donne la loi. Nous avons par exemple nos petits-enfants qui habitent avec nous et qui fréquentent les écoles dans les environs. C'est un élément de détail. Oui, mais bandako est belé na gombe na monaki. Ngamo sona na mbona ko loué mais na zana ngoli susute. Non, mais peut-être bango peut basaler la même difficulté. Non, tant que tu foot la balle à classe. Non, changer ma cambo et parce que là na ngoyo kamote. Na ngoyo kamote po yemo ko Claude Marshall à lobby La lobby na leki na binda ko na niveau na bangote. Abinda ko za niveau na bangote. Bon, fani ndako 20 ans, presque 18 ans. On le bagenda qu'on est à niveau na binote. Bon, foutara na koko sola. Ah, j'ai pas envie de dénigrer bateau. Voilà. Mais alors bien ça niveau na bangote. Quand on a en effet ça niveau na bangote ba que no ko ce qui n'a te karanda ko matongete ba ko futa la bango na ki nango $200. Bien, ba futa bien. Mais sina te ki na nango lisusu te. Mais mon kando tanga komelio to na kotalisa. Tant bino bo komeli ata komeli bila kotalisa ke moya ko longwa na mbula oyo ezalite po ete avant longwa na milite ezate po ete bana ba petits enfants baza pona bazo tanga mosika te na ndako et andoni possible. Ça veut rien dire. Avocat n'a pas récusé qu'il est solo en aligné en goûté. Ça tient pas debout. L'être en modèle nénoan. Ça tient pas debout. Peut-être en janvier, peut-être en septembre, mais pas na basanza wana. Locataire, ils ont battant ou expliquer à locataire, mais nous basanza wana zo pesa yango te. Beaucoup maintenant banyonga ba $24,000. Hein? Ndenge kana lobino yo moko zo découvrir. Bon le cas qui va monter. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de donc il y a presque une dizaine de jours. Yambula bana basi sa classe c'est aussi là donc c'est 2 mois pour visiter 2 mois là c'est si là donc les joueurs boy maramba ko tango bana bata ka blé sili on récupérer ndako na yo papa babanda quand depuis 2000 décembre 2000 combien que barubima ba ça on va maramba la classe te on est là qui sukambula talaka kaka voilà bargument ba pesa kaka yango wana au décembre to bimandenge nini ba feti de to comité sikoyo sikoyo na minute oyo kendaki na commune leki na service habitat ou kina ba na bazuzi likamuni de bazuzi ezana procureur sikoyo. Puisque juge il fallait sambisa bango il y a 15 jours alors ba kingai na pesa jugement et que na procureur c'est quoi procureur il faut désigner magistrat ya kokata likambo au statut au kokata likambo ngo tozande wana tozozela donc on a pensé que semaine prochaine ba kokata makambo et katamité donc il fallait que mardi na okesu mardi na baxi sous mikolo lebi mkona okay susute donc na ofanda timbola ni na zela ka bato yo balingi kobima te na motema mabe si j'ose dire wana ya motema mabe malasuka bokuta na bango ya kosola téléphone te yo kosola malamu na mama malasuka bokuta na mama boye po bosola bino basi otalisa ete tala situation ya ndeko na mwasi
naza na libota nasalaka lisusu te naza na bana nakobika na bango ndenge nini mbala suka bokuta na eza camp rien n'affiche mbala suka tosola na ye ça doit faire dans les 6 mois hein? 6 mois na yebisie mama tozokende wapi kobima okobima te alobi ah mama nakobima na ngai eza droit na yo ndako na yo donc maloba oyo oyo moninga aza na posa yoka wana penza yebi koloba ngape na fandi iloba ne asuka depuis là na bengaka na ngai sute parce que akolela ne kaka j'ai pas envie d'entendre ça mais a obandi ba procédure oyo na moni avocat comme na moni sommation aluki yote alukanga ndeni alobi ya solaka na leki na problème a été leki na so abengi ya koyamba ye na ba visiteur bazo ko no visiter ndako elle accepte ça ba visiteur ko ba tusu ba kota bazo somba oya lingi ko somba aliga visiter ndako ayambaka na ye problème okoki ko sala okoki pe ko teka ndako na yo mbala mama mikanda ndako zepa na yo okoki ko teka ndako nyo sezana ngame mais toi bima papa soko teki déjà tant que tu as fait ça bon le ko pesa moi lomeo bapesa na service habitat mutakobimisa kuza susu yote soko ni côté ndako na mama côté wana problème ezali te puisqu'elle accepte que bato bakende visiter ndako problème ezali te mais abima ngana tika ofana hotel za ndako na nga uza ndako na ngai te soki na yiki sasa na fana ndako na nga teka ndako na nga na kota isika sona kokende pona ke représenter ndako na nga pa ya bato non d'une pipe ezle ka ndenge ni boyete abima ile okanga na senga abima et ça peut bien te yazana ndako wana bato baya ko visiter ndako enfin pour ngai j'aurais pas fait ça comme ça la minute mukolo zu ba cliente mukoni bakende lobby mikono so bato bazokenda ba problème ya te wana ko te zango problème vous allez mutu moko boza avancer te la négociation la lolenge ke mutu asomba ndako wana ezali solo mususu te vous allez une sorte de pression obi so ko simbi téléphone na ngai menga na sila zu preneur mutato sto mutana sila zimbongo atoza makazi ah soki na sila zimbongo na obunda su nini nga sila zimbongo kasi le ko ba l'état service habitant ne ko ngai lisusu tena sila zimbongo to boza avancer na lisolo pour l'instant na nous vraiment te pour l'instant na nous vraiment te mais je na linga ka abima na ye abima na tika ndako polele pota mtuta ko bakenda ko na bisa ba ndako ya ngai siko na oloba ndeni ngape na zakana yete bato bakendeke bango moko lobby un commissionnaire hein akendeki na mama mo temps baleseka ndako na lobby ndako na ya l'état ah bon ndako na zaka l'état moi makamba obota lisusu comme ndako ya l'état mama ndako ya yo ndako ya ngai nalo ko ba commissionnaire tete vial bi azawa ndako ya ngoy avec des forces armées numéro 314 ndako motu ya topesa na télévision te topesa motu ya na bato ya technique baboy vial bi ndako ya ngwana aninga na nyonso ya ba commissionnaire na Gombe eza na Kitambo na Bandalunga bilo na pembeni na Gombe ndako ya ngwana avec 314 auto benga na kala au commande on est comme forces armées au commande ndako eza wana mokolo ndako yo ngala otika na ba photocopie ya mikanda donc mama pesinga photocopie original on se voit pas na emo bilo bokendela kotala ndako soki kaka sava on discuter na ngai tika mama vanda kimi on discuter na ngai soki ko baka bakopesa mbongo mona mama bimi azwi mbongo na ye okay soki basi mbongo na ye service habitat ko za pourcentage na ye service habitat la mutu akosomba babimisa mutu akote mutu aza wana ndako poto sukela na mususu ndenge wana po yo awa boye séjour oyebi to kozonga mokolo nini mais bato wana baleki yo makasi yo ndimelaka état de droit banzi ezali ezali ko sikoyo soki état de droit ezali mama ministre ya justice azalaka mpe mwana mwasi ministre ya justice aza mpe mwana mwasi tala kamera oyo lobela ministre ya justice ke ngai ndeko na yo mwana mwasi nazonyokama mpo bandeko na oyo ya politike nde bazonyokola ngai olobi yango na français olobi yango na lingala olobi yango na kikongo yebi lisusu te lobela ministre ya justice azotala biso yebiseke ngai ndeko na oyo ya mwasi po aza mwana mwasi ministre ya justice naloba nini si na bandi ya koyoka ndenge kolela na ngai ça fait bambula ebele na kolela nayebaki porta kokota te oyo ya kokotela sikoyo namoni yango nakokomela yo kaka yo mama ministre yokanga tala kolela na ngai oyo ça fait 20 ans disons pas 20 ans
8 ans nakolela ndako wana mama oyo aza na locataire na ndako wana abima mama tiala mwana lingo tika ndako na ngai te ezosala nga mpe soni nebima liboso ya caméra boye nalobaka mpo na lopango na ngai. Ça se fait pas, ça devrait pas se faire. Ça devrait pas se faire. Mais là ça se fait. Soko yoki ngai soko ozomona nga soko mondi kolela na ngai otayela nga likambo. C'est tout ce que nakoloba nayo, c'est tout ce que je peux demander. Nanga maloba bela koloba te. Ndeko Daniel ayebisi ngai ke tango zoya ayebisaki mama tiala mwana mabu national que yaya zoya luka yebo kutana boso la bino mibale lokola ba mama boko trouver terrain d'entente boko trouver compromis selon Ndeko Daniel aloba était na komona ete soka ya kogangela nga mwa mingi bon ngala nga seka na Chaka Congo Maurice na seka na Chaka Congo ya nga seka na Chaka Congo yo da artiste en danger artiste en danger yo kotaka siko awa nde bato bazoleka artiste nde atie mutu en danger Chaka Congo bakaba moko kota ngo kama jeti dazolela ndako naye collègue de artiste nde anganzami kuna selo mama jeti ngala zolo beloko moko na boy moko no bemaka na justice mikanda ba contrat de bail na bino yango na zolo beloko moko na osaka na Chaka Congo yo kotaka makambo artiste moko basala kibo artiste moko basala kibo bato population bazoyoka ba mais awa artiste azobisa motema ya moko yi population passe azoyima na motema azotukisama na motema yo mpo Chaka Congo okoki kokota yango okelobi na ntongo lutu mama jeto avandi wapi mama yaka inde tira lopango wana mama vanda mama national vanda oyo ndeko na yo bosala ebo mpona nini yebisa moko nde olima na ndako oyo mama akende moko nango ngamoko na koya mama yaki bino mobimi ndako ezongi na maboko na ekalme Chaka Congo okoki kokota yango te Chaka Congo artiste en danger kota mpe makambo bato akala baza mwa mingi na miziki wana atanga VVCT comme la Vergis Kamangana bokulaka okokota mpe makambo olobi ta ole esala na kelele boye eza bato lokumu balanga te bato lokumu ole esala na kelele boye mama Gertrude yaka likambo za nini tokeye epai ndeko na ngai leki na ngai oyo ndeko na yo mwasi bino mbale baleki na ngai bobongisa bokoli okolibere ndako na ye ebele kulutu na ngai Claude Machala le Megazord omoni so moto akoti na politique esengeli kobatela nsima faut éviter lisolo moko ya mabe onguba moko bosopaka na kala ebima na miso ya bato makambo oyo balobi bozala bino ya niongo te mais ndenge mama azobimisela yango na balabala boye eza lokumu na yo nde eza alkashi oyo kozala candidat député na keto kozala candidat député libota ya mama eza kuna bakosala contre campagne mpo na yo eza likambo malamu soki nazokomprendre na Congo nde moto omo nasala politique masala mo bacomportement moko boye mo ete déjà mwa lolendo soko mikotisi na politique zala ata na mwa comportement ka mwa alima ozali na politique oyo makambo boye bozali tamite oza na opposition pepere nde eza koma na opposition soki ekomi na bajustice ekokoma o te bazokanga baopposant ya régime eza makambo ya opposant ya régime te mama azolela kulutu na ngai tiala mwana lembinga so kulutu na ngai Claude Machala lembinga so luka kaka bobongisa yebisa na mama Gertrude mokoni mokolongwa mokolongo mpe bolongwa na bino na kimia soki moporte buka naki bobongisi esili nango na bazi teke bozangi mo esika ya kende kobatama ata kote ya miteni ezaka ya kisasa ata kote ya malungu ezaka kote kuna kutu mopepesaka mwa malamu ke biso awa na kati ya molunge kongo makasi basolo mpe ya mabe ata gomba oyo koma solo ya libanais osolo ya indien ezaka nango mpe susu malamu te poko nganzama loponga bato bolikambo le ole bosala boye oyebi eza malamu te bato lokumu emata deja esengeli na bango batambola na lemembe mpe na alima mama Gertrude espérons que makambo tolobi awa bakoyoka Chaka Congo nazobelela yo artiste anda Chaka Congo Vergis Kamangana nazobelela yo bino koza mwa yoza mpaka na kati ya makambo nazobelela bino président Jossar oui président Jossar paza moto ya kimia makasi président Jossar dila kufinda kasi on ndeko na yo nazobelela yo bokota likambo oyo nazobelela yo naboyina loba oyo boza bato moko te nazobelela yo bokota likambo oyo po ete bosunga ebima na miso ya bato ebele te ndenge eleki awa deja lobi boluka solution ekozala soni makasi boyeba ke bamuchala mwana ayembaki eloko moko boye mpona mokonzi ya mboka esalaki mwa makasi ezalaki mwa makelele awa soki bato ya ngambo bazwi babeti okobongwana eloko wana boevite nzembo moko ayembaki koto chef de l'etat nabite contre ayembaki nzembo kotombrise wa koto chef de l'etat soki bato ya ngambo bazwi babeti bo ekobima malamu te terrain politique ezala glissa bazala na assurance kuna te